Action. SG, ce qu'on peut tellement m'embêter les billets, ça comment? Ouais, on a billets, on a billets. On a sauté. Moi, on si. Voilà. Ok. Danger. Biso leader atikaka panza ragé leader akanga ragé te biso leader mona fongola ragé baya ba oyo ba musique ba stade pe betama mérité wata seulement que ça temps na ba mona blaka tout ça la plus que plein plus que plein OK soit ba sali ba plein félicitations la team wata tout ça la plus que plein la ba momi ndula ba jo obetela ba momi po ba momi nde ba lula ka biso ba jo biso to beta to so betela bango bazala affecté sentiment na ba ozongisela biso énergie ezo mata to beta nous les ba momi te ke to lembi po bango bazala affecté te ba lemba pe biso au mona mateno batu bazo bima batu ku ba boya ko bima au mona ba bis te bis na biso ko mona ba bis ya mama du clan. Bana wenge babibala la pongi hérité watana ba défendre bango les 25 qui toko musique, spectacle, sonorisation, lumière au ba aux les 25, les solo betamara les 20. Abanda ba concert sans album et bima. Parce que quand les agis pour banda ba concert, il faut beta un album et simba banzembe romo beta pour bandi ba concert. Hérité watana ba banda ba concert ba tourner sans album. Et là on a nous allons noter. To beta yango ba to beta ba Romeo Golf to beta ba voyage muso omona no héritier na sinzembo apamba mais azo beta bandule eyinde kimabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyezwami na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne ya ndimelanga ike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelanga ike la Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te après toye komona entrée ya Patrick Gboyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote a fandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu per kotaki ezalaki tout fait tout flamme a collade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking
plein ya kosakana te bamituka ya sorti na sorti oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye, il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid. Yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka. Mwana bendana idéologique mushipa avec une petite partie de nekele ou les bateaux comme on l'appelle Venabou. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bon c'est la mon papa SKK d'idéologie rotika toujours Zolozina. N'importe tout. Boko kotizelenga lar na château rouge wana di. Boko kotizelenga lar ba Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises. Moninga batamama Amida Kamere Chatir. Mukobo kotizelenga ba ando diwa kumote mo maman Emerode. Badaro ekipanga garçon Schengen ba pakarene mbaki ba grâce junga de Paris grâce junga de Paris maman na Kylian Mbaye ba maman juste ma vidila la maman de RGL diambu kitoko mukolo boko kotizelenga lang na château rouge wala bo déléguelenga mutu akiti Israël ke somba sandali Jésus Christ salata mukolo ngana rolata sandali soki tena ozalaka na nzambala ngai bo moni nzambala ba bi nzambala ya wata oyo nzambala oyo za événement za moko le 25 décembre awa na kata Stade des Martyrs boko mona la team wata mobimba o ba kiti SIG Tchalou Benga, directeur marketing d'Adimoula, Balobi Francis Dibaya, Bazawana Brice, Bazawana Baye, pena délégation, au pena Bakiti, à on ça des martyrs pour confirmer, tout besoin par peut avant le monde, événement, et ça le 25 décembre, tu vois, Tato Toyatembe, Goga Kosa Nostra, mon fils, Balobi l'artiste présentiel, au Balobi, 7 ans carrière solo, 2 albums, retiré de la mi-ange mi-démon, a signé pour affronter Stade des Martyrs, Balobi Ekoyinda Mabe, Moutouazan, c'est 25 décembre, ah on a raté ça de Marty. Merci beaucoup na batutu, merci na Assoma Tadi Bac de France. Balobi lo malabara ba blanche motema batu Yarinel Ngindu, papa na Dorcas, Marco 6, Delvino, Pena Bladley Matadi, merci balobi président ya Asbel, Salissa Bayo, oyo zabongo kokuma pa yemoko président Assoma Tadi côté mutasimbi côté secrétaire général balobi yemoko. Des fois té Lubasa, balobi Lubasa poche ya Congo. Balobi Lubasa poche à Congo, merci pour le soutien à Bino Tounenge. Boza toujours un événement zabongo litabongo na orphelinat pour na sala don kosunga. Car ne mobi asbel Bino eza salisa bayayo bokosunga ba oya Bino vraiment merci beaucoup na batutu bokososko égalité ya la team wata mobimba ba wa legana tige poto sola bango merci na boss le drapeau na kata Souda Fouana yo yebi balobi boss yani Guinée Rombox moto moko extrêmement bon les jeunes millionnaires pourquoi pas trésor Mouchi balobi Mouchi wa dollar balobi le roi de Mercato le Terminator deux fois fondation Mouchi déjà kala mingite ezo comme sponsor ya Toumba TV babi fondation Mouchi ezo comme sponsor ya émission Toumba TV merci beaucoup na Trezege Mouzala les demi pourquoi pas Kashomango partout chez mon azar le labino mabe contrôler toujours Maxolo kaka ne bozo contrôler merci beaucoup na sénateur Yanzambe na robo sénateur Pablo Kini dispatchant le seul elni qui déclara na kata Luanda na mutafancha masolo balobi au gouvernement on laisse la confiance Pablo Kini dispatchant le seul elni qui déclara babi a rokita le 25 na Stade des Martyrs merci na batutu borozosko intégralité nenge batu baro défiler avant na kata Tijawa c'est parti. Ouais, je vais à Ngoma.
Par rapport à ma Si j'ai Tchaligou Benga, boni santé. Ça va. Oh, maman, c'est solo. Mais yo monite. Mais tu vois, le bani, maman, c'est solo. T'es né dans le couteau, né kaka kosa leka, né wenga dans kosa leka. Surtout yebo, ça veut dire que tout soit évidé. Maman, t'es toi presico. Prêt au taquet. Toi prêt. Les 25 années, il peut se les 25. Personne ne veut les 25. Et les 25. Toujours rassuré, Batubaya. Bakokota malamu, bakobima malamu, bakoyoka musique ya malamu, makamuto leka très bien. Est-ce que côté sécurité parce que vous toyebi sécurité pour tout donc Batubaza la kimia pour ekozala très assuré. Est-ce que ce qu'on pone tellement mambo tali ba billet ça comment? Ouais, y'a ba billet. On a sauté. Moi ndambo kaka si. Voilà. OK. Danger. Ba billet déjà ngona. Ba billet ça 2500 comment? Pour ça va veiller petit semaine wana to banotera siko ya public siko. Siko po tellement est-ce que vous suis garder na pelouse té to vous garder. Non. Vous garder na pelouse. Siko c'est nini bo lengeli pour nous protéger pelouse. Batu ba oya ba mona ona ba mona té. Ah. Merci beaucoup. Merci Mpaka. Mpaka la tichuna baby bozula mpaka. Ala tichuna baby mpaka. Mpaka comment na tosola mpaka. Comment tosola. Merci na Elega Mukoko, balobi Elega Mukoko. Nzambe ya sans fil mokonza sans fil Elega Mukoko motomo extrêmement bon. Oyo azako soutenir to sabongo nampaka. Charlie Mpaka c'est très vivant. C'est très vivant. Bien tu na baby. Nakata stade Marti. Au côté stade. Kopesa yango na maboko ya prêtre. Kopesa ga stade na maboko ya prêtre. Prêtre nani? Mais le visible prêtre Mokelina nyonso. Maître à l'univers. Bon. Tu veux concentrer stade na maboko na. Bon. C'est que biso il faut. Ouais, tout ça bon on a Francis Dibaya. Dibayaske. Ouais, Neni Santé. Santé carré. Ouais, na moni beaucoup de stade c'est makambo. Ouais, makambo déjà donc pour le gamesani na makambo déjà. Donc Batubaya baoyoka musique banzembo ezali tous en répertoire tous en des albums parce que retirade en a 21 titres Miange mi demo tous en ba quelques té Miange mi demo c'est encore combien Miange mi demo tous en a 22 titres 22 voilà déjà 21 retirade à 22 déjà ce qu'on mettre sur le bloc tout oh mais au monité sénateur Paulo Tudil bon a outi Luanda et uniquement pour na mambango tous en stade tout ça là tout visiter stade total là-bas sur le gestionnaire et puis la coordination à la team Wata donc je crois au monde qui va tout bazali donc tout solo l'union sur ça donc le 25 décembre est-ce que nini Wata bombeli public parce que Wata 7 ans à carrière solo 2 albums c'est-à-dire andimi quoi bana wenge ba bibala la pongi riti Watana ba défendre bango le 25 qui toque musique spectacle sonorisation lumière au baozo les 25 les solo yo betamara les 26 neto lo bagaka héritier nanu c'est le premier musicien wenge o abanda ba concert sans album et bima parce que quand les agi po banda ba concert il faut betana album et simba banzembe mo beta po bandi ba concert héritier Watana ba banda ba concert ba tourner sans album et lo rona nous ezala na noter to beta yango ba to beta ba Romeo Golf to beta ba voyage muso omona non héritier na Sinzembo pamba mais azo beta bandule donc stade va comprendre les images ouais danger voilà donc batoya les 25 vraiment un grand merci na ba base tout ndé baza mobiliser na groupe WhatsApp ba ona ba joindre ngate ba ko zwa ngai na 097 0199 686 097 0199 686 c'est ça groupe WhatsApp toujours sur le ba fan toujours ba fan donc babenga banderole batie bango mopna ba banderole un grand merci na bana ya Masina déjà tous il a payé Yannick Ekini un millionnaire il faut battre ba banderole ma mwepé ça m'a déjà sambi sa transco voilà Yannick Ekini à Rombox acteur à film na PC bambote ba Trezege Muzala Demidie ba Trésor Muchi wa dollar voilà quoi monyo so baza déjà wana ba ebigendu les amoko le 25 décembre
Un grand merci à la délégation de Angola, parce que ça déjà mobilisé. Un grand merci à les amis de Ouata et Angola. So bamoni ba bash déjà premier lot là ça c'est sous 100 banderoles ya bash. Bazo tindara il faut ta la second niveau ba linga artiste na bango. Donc ba ya na biso pour la stade armée noire. Donc armée noire Gelor chez Gazawana bango mo ba aussi ba sécurité. Donc voilà, il faut retirer la moto na moto. Il y a bénédiction. Bénédiction. Boule laver stade. Carré quand nous les a conférés. Danger boule laver stade. Donc bêta ma solo en plein ma solo. Zamba yo laver pena yo purifier. Boula Boula dit. Voilà. Mais là, c'est pour la surprise. Est-ce que vous avez invité surprise ezali ya bato ezala ke ye moko na la team après moi bato balo bakeno atie moi confiance sur la Werenson Jibem Piana Cla Wenge ba vienne toi Wenge ba vie bazali mais ni tout so bato défendre do déféger ba na maison mère ba ditendulo ko baya bandeko na biso ya ba moto ba wewa bango boto ba yo kate pour na héritier watanabe donc au monde non batutu bakoti bango la force du progrès bango ba ozana na sécurité na suka bonga pe na vanda na solo na ba base dans la Francis Dibaya il faut recha sécurité pena 2e étage les colons na suka kuna faut na sécurité baya bala ta ba gilet donc là la pongi quoi baya na ba chombo baya na bana nous les bêta manango bien ça passe ça peut le 25 donc jour à Noël jour en Botama les rois de la forêt jour à célébration sur un martyr et à témoin vraiment parce que batubele ba on du matin mais je crois que les loso ba moni biso toya c'est que pena pour confirmer ba tout que no mambo yali mais est-ce que pour na ba banderole ba panneau ba ni tout comme ça est-ce que vous bandit déjà ba préparatif pour na yango bo matin non so déjà bien déjà que jour J mo calamité déjà so tamboli déjà na 4 ko bato batambola na kin so batamboli déjà ba moni déjà ba banderole les mati parce qu'on les a non ba fan artiste donc ba panneau roya ba banderole ba bache roya neti un grand merci na tête tenda il emprendre de la République maboko bang ba maître Paul Djunga dynamique Paul Djunga mobimba ba salisi ba banderole les Congo unis maître Kazi ba salisi ba banderole Mohamed Moleka Mohamed Moleka ya ba Alexis Moleka héritier FCC donc yé pas salisi ba banderole kalate ba omona pour moi bandit déjà kalate omona mais est-ce pour na maki na okiki na oki futi mo ndire bo kende Soudaf Mohamed Moleka na boss de boss Yannick ni Rombox ba trésorier muzala ndire ba bazo luka déjà ba chambre pour la team mobimba bo kota maki kuna na Soudaf ouais ça maki vite fait ba mise a masqué et puis le 17 décembre Monzambo ga ozonga déjà parce que ba toza déjà mobilisé par rapport à Ndoulé je crois que balaxi bango déjà ba billet VIP déjà ezo tekama bo benga po bozo ba billet quoi c'est les manzombi drapeau blanc Jacques Chiki à point d'interrogation babi ba otika marambo te quoi voilà merci beaucoup merci Passi Diba merci la batutu bo comprendre que bimba ya la team ekiti awa mbote ndenge ezalaka déjà lobby déjà tozo bouger pour na Djobour Junior Mbwembo Trésor Kaembe Hervé Tumona Rambo de Djobour Chike Lubo ya millionnaire moninga ya Cédric Muyembe na PC bambote na moni bongo président Makams le JST fou mboyo na bato ya Djobour balta la biso vinanga Dostal Chikanda aota la biso na kati ya South Africa na Angola na moni Adolphe Muteba Chilamwina JN Transit Joël Ndonga agence de douane ya Solo et puis sans oublier Pablo Kini dispatchante les seuls uniques pas trop respectable na ba impresario Kenneth Goma bato vraiment baza moi ebele tozongi déjà tozongeli musala Blanchard Migama El Blancho les boss dollar Katengura la PC Bambote Bisika Zali tukutana wa les 25 quoi et puis Béatrice Mongoba ya Palais na PC Bambote Axel Muzola comme si GST Foot derrière héritier Watanabe quoi rien à dire voilà merci beaucoup pour les tout ça toujours dans stade de Marty 42 bozali komona merci beaucoup na yemo boss de boss Pablo Kini dispatchante les seuls elni qui déclara oh ya fondisi masolo na ninga ko sarana te babi qui t'a déjà koto yo sénateur ya Nzambe fondé pipi de Lyon boni masolo
Ouais, Pepe là. wana moni bokiti bino tout gars complet SG directeur marketing bino tout ba dibaya bino tout bozawa na yebike mamutu ya calme. Ouais, na pesi na bambote na yo, Ouais, merci beaucoup. Bambote na ba fan émission na Si, si. pour l'accepter. Tumba ouais Oliatige. Brice Molobeli quoi. Ouais. Il y a Dadi Mola DMC, Francis Diba et moi je suis l'agent de Francis. Ba billet VIP zali, ba billet normal les gars. Isko biso avantage dans ces de concert na biso avantage on va leader on va la carte descendance ya Wenge bon ba pantarager. Si si. Petit sacrifice mais à la ivre d'amour et beta venant pas Mishkanga ndo motema pasi musicien batike liepé bon ayemba Hermo on merci moi là Hermo Miembe mo Cédric Mbungu Hermo Cédric Mbungu Hermo Jerry Spire je suis rempli de jours biso leader atika panzaragé leader akangaragé te leader mona fongola ragé ba ya ba yo ka musique ba stade pe beta manke mérité wata seulement que ça temps na ba on a blague tout ça la plus que plein plus que plein. Ok. Soit basali ba plein félicitations. La team moi tout ça la plus que plein. Tout betara mbanga te mais parce que c'est notre temps. Tout ça ma la conviction. On a la foi. Na ndenge 10 na droite. Nzamba fongo na gauche. Donc mouvement zo beta vite fait. En Afrique du Sud il y a mbangu. Donc tout quitter la bango ba mona siko du Camus na stade. Va pas na soya ebele nga la beta 7 minutes. Na bana maloué ka tomata yaka tomata mbula oyo. Ouais DMC yaka tomata mata koto epona mbula. On va mettre c'était la balle à maloué baya belé balle à belé na baya belé to tout la safna que to linga la team moi to linga hérité atana o linga artiste na o ya ka to za le bela o munde l'artiste na parce que Stade Martyr c'est to beti yango o boya hérité wata TP koma yo pe ya ka beta on a do abonné fils belé ja ba bani Nefis que cause yaka 7 ans à carrière solo 2 albums mais a signé à fronter au calibre la grande ligue alors Samba Tusigo. Moment ko banga mais on a tali succès disque ça on bien pamba auto ni sango donc ba yo ka la cayotte ba ko ka kombe na kombe ba yo ka ba Willy Etoka ba ya pe ko yo ka ba surprise to bombeli ba yo chemin de la gloire vraiment parce que chemin de la gloire zo ma calamité mais déjà ba on générique mo calamité c'est celui là qui et l'autre qui donc est actif donc so ka ba zo ka ba mi en juillet des mois ba yo ka retirer la miro za la bien ba yo ka pe logo mo ka sika ba fan na so ja ba ya ba rep ba yo ka déjà ngo ba yo ka ba muyombe gauche bayoka kadia ba maboke ya ambulance nango la bayoka ngo so ba ya so bayoka na nenga stade pe na zo assurer bango comme il faut doba za la pne belé soko linga la team mwata o la fanatique la team mwata ya ka ko ratango te ba betelo li solo te yo moko vivre la mise donc ba prix ato sala noté ato da chômeur 2500 so comme on a 2 jours ou 3 jours au zwango ya ka o soutenir artiste no donc on a rôle essentiel parce que nous ouais moi mbote rapidement la tige Rombox la biso en direct de Jobu mouvement zo ya kuna yo sala bien quoi donc na pesi vient na trezeke muchi ba mbote na katimba nkota ngola grand frère propre Xavier Lopez Elisa Mboka la moni vient na Mandela Weston na moni le boss de le tsunami Berté Sango mon vieux koto da ba mbote donc a mingi go galo ba yo ba mbote muki message de la team si donc il y a la team et BBC la team donna leader mon ta ko tout la ngatolo na leka na mabwilu musique place mo te ngala team wata grâce ya DMC Dadi Mola o abimisa ngalo na zo maîtrise à koloba boy na yeba o classé na yeba mo makambo ndeza donc système o bomba ba projet parce que batanti mambi baza trop bon les 25 merci na elega mukoko balobi elega mukoko nzambe ya sans fil des fois te balobi leader ya sans fil oyo aza toujours wana na kata assistance balobi mikolo yo Dubai ngai elega mukoko DMC koteka déjà na yebi kana kolia mbongo Dubai lelo DMC Dadi Mola Kipotilo tiji na kata stade buzu peleka butu donc staff eza moko na soir biso tout tokuta na wapi tokuta na force wana staff la référence je peux Melita vutu wana tozala wana force avenir ya banalia la pesino en mbote na mokonzi sans fil uncle élégant mukoko donc la taille et l'élégance comme dit son nom donc mamboza bien mamboza kitoko donc oh ndenge ba moni biso nde po la confirmation pour la confirmation pena ba ba kino le 25 na wata na grand libulu Yannick Kini à Rombox, l'homme qui détient les drapeaux à Mokadi. Donc Bambota trop place. Mouchi, le PDG de la fondation Mouchi. Dans ce monde
Mohamed Moleka ya le Mama seigneur Charity. le seigneur de la ville. Mbote ya trop na pesi yo mbote place ozali. Na kobosa na te kopesa mbote na héritier Minuku F6. Donc bambote ya trop place ozali. Nazomona Gucci Pamala, les garçons de Mbebo Rose, Trezege Muzala. Nazomona double boss Youssouf Pourada. Obosani Eli Mobutu. Les managers du boss, Eli Mobutu. Eli Mobutu azali. Donc biso ndenge toye awa, toye juste quand on confirme Batou que le 25 décembre à partir de 8h Batou tout baya. Donc ce qu'on attendait zala qui confirmation ya ba billet. Donc déjà ba billet, to la qui on a différentes émissions. Et puis déjà la semaine prochaine, on a un panneau et mata, on a un banderole officiel et mata partout. Donc déjà le 27 à partir de 8h. Teni au moment où Sibino que biso bato VIP, tozala boé na ba anke les gars mukoko tozala na biso bo. Bon. N'a pas bloqué ni dispatchante. Le seul unique papa yoyo au kitakin. Bien ba yoyo. Pembeni na ena somona sénateur ya Nzambe Kotoyo. Fondé pipi de lion. Pipi de lion. Deux fois te mamboza kitoko. Et boye. Soko lingi VIP. Soko lingi VIP. Soki ba lingi pour tout. Boye. Skole qui na biso Brice Nzomona le kaki awa. Yesikoyo pour tout. Ils sont comprendre. Donc jour wana eza fait. Bozu likolo na se. Tozu likolo na se. Siko pona pelouse synthétique. Précaution ni bozui. Déjà ndenge za na mambo za bien biso organisation na biso. Tozo travailler na ba événementiel professionnel. OK. Donc toutes les structures o esenga ke ndule zala nango eza déjà sur papier. Makambo eza bien. Donc pour la pelouse boye baka ndenge nini pelouse ko zala ozi. Makambo eza bien. Et puis biso concert Robeta et quand ça là concert peut-être ya ba wengende mutisala bo. Na ba viva ba quartier latin ba Victoria. Mais eza un orchestre mon côté Robeta ndenge biso to Robeta. Po biso to ya mandule ya ba jo. Ouais. Ndula ba jo. To ya la ba momi. Ndula ba jo obetela ba momi. Po ba momi nde balula ka biso ba jo. Biso to beta, to so betela bango ba la affecté. Sentiment na ba ozongisela biso énergie zo mata. To beta ndule ya ba momi te ke to lembi po bango ba la affecté te ba lemba pe. Biso o mona makeno batu bazo bima. Batu ku ba boya ko bima. O mona ba bis. Ba bis te bis. Na biso ko mona ba bis. Ya mama kitoko matiwa pio. Dese na dimula. Monteme. Voilà biblique. Monte ya. Voilà biblique songisa. Muna skanto stadi. Assurance ni. On comprend ce que yango assurance yango. Force ya banzembo na biso, force ya barumba na biso. Non l'élection ngwa. Biso ya goga kuto. Ngana linga malala. Pourquoi les choses d'amour ne durent pas longtemps? Donc biso ngombe sala ke tous ça na ba chef d'œuvre. Ouais. Omona. Daddy. Yama. Yo. La team. On a quoi assurance tabiso place. Ouais. Nous avons des chansons et tobeta ba chanson bien. To kindana banzembo ngo kitoko et puis Goga quand on parle de la jeunesse, on voit Goga parce qu'il a relié na ba jeune, ninga ozala na ba jeune, ninga ke ba jeune ba émerger. On se comprend. Donc force ya Goga eza banzembo na force ya Goga eza la jeunesse. Makambo eza très bien. Qu'il faut-il sécurité, côté sécurité. Parce que sécurité ils ont causé sur un problème. Au toucher, biso sécurité, jamais koki ko causer problème. Jamais. Mais biso ba structure tout esenga kendu les ala nango biso to ana. Déjà tu travailles na ba Croix-Rouge à Congo. Tu travailles na quelques hôpitaux partenaires ya Congo. Tu travailles en connivence avec la police congolaise. Toujours travailler dans quelques agences, il y a sécurité, il y a mboka na biso. Dispatching aux entre les sécurités au basa ba non policier na ba policier. Ba voyez ba ndenge nini ba ko dispatcher mambo na ba.
Et puis biso cette fois-ci kozalaki na chaque chaque bloc na chaque bloc omona bambila bazawana na sécurité na ba sécurité en tenue na bango wana. Donc na ba croix rouge bazo sillonner en cas de pépin bazuyo libanda awa ekozala déjà na ba tente ekozala tokozala na plus de 10 tentes tozala na plus de 10 tentes batente maître biso ke soki anomalie ezali directement parce qu'il y aura des médecins, il y aura des infirmiers, il y aura des assistants na kati ya batente wana. Voit le mal de loin. Mais si ko pa na biso de betaka musique ya violence te. Biso musique na biso du début à la fin. Makambo ekozala te mona mai. Biso ekozala musique ya musique. Goga on beta pas sepelisa public, mais public a linga kutu ko yemba banzembo goga linga yemba. Et puis et ça langa esengo ya danger ngaye biso nikini ya Pablo Kini jour wana c'est quoi ça anniversaire ya Kokobar ya ba Chanda Kokobar ya ba Jérispi père ya ba Mishka père ya ba Goga père ya ba Dadimula père ya ba Olivada père ya ba Nzekule le roi de la forêt père ya ba ambulance père ya ba Koba. Donc jour wana kozalaki bana tout ya wenge musique à maison mère tu vas fêter en stade et puis le roi de la forêt ok wapi aoya fêter nga papa chéri El Salvatore a fêter anniversaire ya Mastana wapi nga ya tata le grand sapeur Mboka tata Mobich nga vient nga manda cha bako fêter anniversaire ya le roi de la forêt wapi baoya. Donc biso ezana nu wenge nanu mais batu baso loba bana quartier latin toko boya binota si bana viva nga bana Victoria sans oublier et bon ba warrior mais ba warrior bazaba ba warrior ba gaulois na ba poutinette na ba poutiné nous c'est musique ya Congo baza ba fanatique ya ba musicien ya congolais nga zaiko ce jour là ça serait une fête ça serait une fête biso mais ça fête biso c'est la fête. Donc c'est la musique qui va se jouer ici. C'est Goga qui serait les chapiteaux de ce jour-là. Et puis au Makambo Kende bien, Makambo ça bien. Vraiment. Alain Moutaga depuis le Canada mon coup. Alain Moutaga. Moutaga Loshi. Les Canadiens. Petit sac l'été. Alino Moutaga dit. Sala Moutaga. Sala. Ah c'est pela quoi. Alex Ntima. Nzambe kutu muto sala motema komi ko kamwanga ntima ya ba Alex depuis les États-Unis. Makambo ça bien. Viens nga Brice Alex Luango na Pierrette Batinde balobi la patron na DG ya PHB Cargo Pierrette Batinde yo mtoza na posa mutuke uta Dubai ya Kinshasa Dubai Tanzanie Dubai Angola sala confiance na PHB Cargo ya madame la DG Pierrette Batinde. Moi si Nzambe merci pour na soutien, merci na boss de boss Yannick Kini Rombox l'homme qui détient le drapeau l'homme qui détient na kata Souda Fouana boni basango ya Dino Munchi le PDG ya Fondation Mouchi des fois te mon ben mo le sénat de la ville maman de la tribu yo yebi ngeza bambuta vraiment monana ntama avec quoi. Merci beaucoup na batutu, merci derrière la caméra c'était Gédéon Lutondo assisté na Kikoyosa. Je juste souligner parce que bana South Barotala l'orchestre quitte déjà Kinshasa lobby pour la South. Voilà donc Shagi Moussa Oulé Dr Chiko Mwanza Mastananga Manix Bolo Sindani yo yebi maître Chalako orchestre Zoya lundi orchestre Komi. Donc orchestre vend on a les 17 ne ba kozonga Kinshasa. Donc to tala ndenge nini mambo ezo bongisa de la tribu yo yebi ngeza bambuta vraiment te monana ntama avec quoi. Merci beaucoup na batutu, merci derrière la caméra c'était Gédéon Lutondo assisté na Kikoyosa. Je juste souligner parce que bana South Barotala l'orchestre quitte déjà Kinshasa lobby pour la South. Voilà donc Shagi Moussa Oulé Dr Chiko Mwanza Mastananga Manix Bolo Sindani yo yebi maître Chalako orchestre Zoya lundi orchestre Komi. Donc orchestre vend on a les 17 ne ba kozonga Kinshasa. Donc to tala
ndenge nini mambo ezobongisa yamba orchestre bien bozala na orchestre ndenge bozala kaka Trezege Muzala yo yebi Youssouf Pourada double boss nayebi ke makambo eza kitoko petit nanga Patrick Kaleu le procureur yo yebi donc orchestre zo yabo yamba orchestre bien bana kid bana ya Congo de partout bozala ka sûr que makambo eza kitoko événement Zara le 25 décembre 25 événement Zaka Moko les boss Patuchi Tenou les cœurs de maman Marie Pasolo eza kitoko papa Maravilia hein donc makambo ya kitoko. Merci beaucoup, merci. Naemoko, balobi Dario Kimpanga garçon Schengen, Bougelenga Pakarene Mbaki, balobi Pakarene Mbaki. Merci beaucoup. Na nenga soutenir, merci. Na Roger Ndonga le colonisateur, ya Roger Ndonga le colonisateur, Roger Ndonga yoyebi kulu tukana nenga zo fainsa masolo. Merci na batutu. Pablo Nazako lele ngaye. Pablo Kitambala, patron maison qui t'aime service, yo yebi Pablo Kitambala, patron maison qui t'aime service, coach masolo, Nazako lilenga Joyce Mafola, motema fleur ilengisa, merci na batutu, merci na Kikoyo Sazagina si ma caméra, merci na Gédéon Lutondo côté à montage, merci na Sandrine Baman na la diva. Na yebisi yo petit Zacle. Soki to bois qui était ma bé. Nani wana? Edo Lupangu. Lupangu ya ba Edo. Na yebisi yo Edo Lupangu. Les mannequins européens. Na niveau de France, Edo Lupangu. Qu'est-ce que signifie Lupangu? Lupangu. Parcelle. Parcelle. Edo Lupangu, les mannequins européens. Il y a un mannequin français, mannequin congolais, mais Europe Mobimba. Edo Lupangu. Moni petit Zacle. Bon monsieur. Merci beaucoup. Portez-vous bien. C'est parti. Et Yindeki Mabe, samedi 13 novembre 2022. Awa na villa chez Dani Dendele de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tangwa kiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking
plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid. Yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition oyo eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka.